Zolobela, c'est la réclamation du sang d'origine du famille. Réclamation ya makila ya bisika uteli na liboto yo bimeli. Tolobaki réclamation ya liboso ezo utapa nani réclamation ya liboso ezo utapa nzambe. Oya zo réclamer mutu oya keli po asala ebolamu. Po asala ebolamu abika via malamu. Troisième réclamation ezo utawap. Troisième réclamation ezo uta na ba arrière parent na biso. O uta na famille oyo koko azalaka na mbongo. Papa azalaka na mbongo. Mais mbongo na yo wana. Soko tele malamu racine na yo wana. Ezaki racine euti pa nzambe te. Euti na bikila. Euti na bikeko. Euti na baloge. Baki okuta. Fondation na bango. Ezalaki malamu. Lele pe ba obika ba via malamu. Baki ba poto. Baki ba États-Unis. Eza pe na batu mususu baya kokuta fondation na bango ya malheur bango pe bandi kobika ba via ba malheur makila échec makila bitumba bisika molile za mama mutoko mona eloko te mena zote ya yo il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth molile za kana pouvoir ressusciter bien-aimé dans le Seigneur oh mutaza na kata molili na mutaza na kufa bazandenge moko ba camarade bokena na bango zasi ba otonga na kisasa ba camarade bobotama na bango ba osala makambezo mona mais yo bakunde sengo na yo oh na kata cimetière veza la kate kena musika ezati ozalaki na posa tango ki na Belgique oki na États-Unis bando kota na Belgique obimaka bando kota na France obimaka bando kota na Hollande obimaka oza na chaîne mi esengeli mirane buka. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana olongo na nzambe oyo babenga na makomi nzambe apambola bino bozili bako ya kolanda biso na chaîne oyo le Nazarene TV napesi mbote na mama Tiffany bisika zali pe napesi mbote na ba téléspectateurs nyonso ba batiaka ba mega ba giga pona kolanda biso ezanga babino votre humble serviteur frère Stallone musala nzambe oyo nzambe apesinga ngolo ya koleka liboso ya ba poste téléviseur na bino poste écran na yo appareil na yo pona kote ya yo sango malamu tozolobela toujours na thème na biso to nzambe apesaki biso la réclamation du sang d'origine. Donc la réclamation du sang d'origine oyo ezonyokola ba vie ya bato oyo ezonyokola mabote belé omona mutu alungwa na Congo akenda poto mais réclamation ya libota na bango ezo réclamer parfois balobaki boko bota kate okepe na poto bali mais bana bazoya te parfois balobaki yo vi na yo kobimaka te kozwa mokanda na difficulté bando kenda mokanda zala na ngote ba ope bazana kisasa awa ozoluka musala ezoya te parce que obima na succès ya makila moko balobela bino maloba ya négativité or tokoki kobanda boye te sans que to pesa lokumo epa yemei nzambe oyo apatelinga abatelaka pe bino oyo asalaka biso ngolu ya koteya liloba na ye. Je prie au nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur à jamais. Je te loue et je te glorifie. La Bible déclare tout ce qui respire sur la terre, loue l'Éternel. La Bible déclare glorifier l'Éternel, celui qui nous a protégés et qui nous a gardés. Papa nana oya kopé saoté. Naza incapable de transmettre le message. Tikete loba ya pok alelo. Et ça la vie et ça la changement. Dans les lettres, il crie à l'Éternel. Et l'Éternel les envoie la parole et la parole les fait guérir. Tikete loba ya ngonga oya ça la vie papa. Ceux qui yo lobite na koloba. Naza incapable papa. Nate ya papa na kati sika oyo lobelanga na kombo na Yesu Masia. Amen. Zambe apambola yo tozolo bela c'est la réclamation du sang d'origine du famille. Réclamation ya makila ya bisika uteli na liboto yo bimeli
tolobaki réclamation à liboso ezo utapa nani réclamation à liboso ezo utapa nzambe oyo azo réclamer mutu oyo akeli po asala ebolamu pour asala ebolamu abika via malam yanga zoloba te voici le projet que j'ai formé pour vous le projet de bonheur non de malheur. Or ya bonheur ezo utapa nzambe yango soko tel na Jean chapitre 10 le verset de biso 10 Bible zoloba te le voleur vient que pour voler et détruire et égorger na point B le bete mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'il soit dans l'abondance. Or, on a une réclamation à Yesu, à Yepouete, Bampate na ye, Bazara Malamo, Balia Kitoko, Babika vie à bo, y abondance. Deuxième réclamation, Ezouta Wap. Deuxième réclamation, Ezouta na Satan. Yango Zomo na Genèse chapitre 3, le verset 6. Aye ko réclamer Moutunakata jardin d'Éden, pour na kolongola Moutuna jardin d'Éden na vie et sengo. Or, réclamation à Satan, azea ko réclamer muto amema mutu na vie ya pasi amema mutu na vie ya malade amema mutu na vie échec amema mutu na vie ya condamnation ngo monaki aye ko réclamer mutu na kata jardin d'Éden bisika mutazaki malamu na Genèse chapitre 3 le verset 6 pona nini mutabika vie ya forcément pona nini mutabika na vie ya mutoko pona nini mutalela alonga vie sengo. Troisième réclamation ezo utawap. Troisième réclamation ezouta na ba arrière parent na biso outa na famille oyo koko azalaka na mbongo papa azalaka na mbongo mais mbongo na yo wana soko tele malamu racine na yo wana ezaki racine outi panzambe te outi na bikila outi na bikeko outi na baloge asalaka impact abinga na sepela nanga mais bana nanga soti bana nanga bakobota o bakoya na ligne famille nanga betwel na bango nga na osalela ba chance na bango na osalela ba destin na bango nga na osalela bisengo na bango nga na osalela. Quatrième réclamation e wuchi pa mutu yo moko tala lo lenge ni lo tamusa ki vina yo lo lenge ni lo tamusa vina yo parfois ba pes okendaka musala oyibake loko bato mutu ana lela oboya ko pesa ye ozalaka na mobile ana sala nyonso un moment donné de se voir moi mobile ana ozalaka na mwasi na kabaka ko esprit après son mopana tcheke o mobile nanga mosala e mabe aloba maloba loba ke ngana yo na mona pasité loba ke yo muto komisinga bo soki bano yo muto pesanga obotisa mona bato sundula osala makama mabe na vina yo ememi lo pe réclamation e bebi si vina yo réclamation ezo uta na makila. Pourquoi na makila? Makilo sana yango papa sana yango mama sana yango mais ezo uta na ba erreur na yo ezo uta na maloba la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tokota na makomi. Lamentation chapitre 3 le verset 6 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré des murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beaucoup crié et imploré du secours. Il ne laissait pas assez de ma prière. C'était la parole du Seigneur. Toujours de la réclamation d'origine du sang. Neko, ezana mabote belé, baiko kuta, fondation na bango, ezalaki malam. Le lepe ba obi ka ba via malam, ba ke ba poto, ba ke ba États-Unis. Eza pe na batu mususu. Ba ko kuta fondation na bango ya malheur. Bango pe bandi ko bika ba via ba malheur. Makila échec, makila bitumba, makila célibat, makila chômage, makila blocage. Oye fandi kati na yo. Yango Bible soloba. Na kati ya réclamation d'origine du sang. Lungola d'origine tia famille na yo. Awa Bible soloba la matosesa kolela. Bisika réclamation ya makileza epesa ka batu via kolela. Awa Jérémie soloba. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Bazinga bavandi singa na kacha molili. Pourquoi na kacha molili? Via mote sengele mutu abika via gloire. Via gloire, via succès, via élévation, via makambe sengo. Ezali pole. Mais siko bavandi sio na liboto molili za. Oye
ozana poso bala mais libala esi bateka na molili wana poso sala musala esi bateka na molili wana poso voyage isi bateka na molili wana posa ozala na mbongo esi bateka na molili sikoyo makamano zobika mbongo ezalaka te chômage evani na maboko célibat evani na vie na yo échec evani na vie na yo bisika bafandisi yo ntango vie ya moto mosala eza te molili ntango vie ya moto libala eza te molili ntango vie ya moto étoile nde ezosala makambo malamu te molili mama bafandisi yo na kati ya chômage yo il faut sala otangi classe mosala eza te chômage eza molili yo il faut ba mwasi kitoko batalo oza na yango baoyo bazobala na yo soki botelemi yo leki bango musika me yo bisiko bimeli bafandisi yo na kati ya molili babi awa libala ekokotaka te obali na yo me bafandisi mabota no na molili luka bana batala yo 7 ans de mariage 15 ans de mariage baoyo baosente bango baobala baoyo baosente bango bana baosumba pam me yo o libota mela masaka yo o ba camarade baya siko bisika bafandisi libota na yo molili mama bisika molili eza mama mutoko mona eloko te mais nazo te ya yo il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit si le livre de Jean chapitre 8 le verset 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Yoza na kata réclamation du sang o bafandisi yo na kata molili po ete musala ya na kata vi na yo seke ezaka moko luka yesu na vi na yo ntango koluka yesu nde akongengisa yo na liboto molili eza bakomprendre te tolobaki akosala te yo sali tolobaki akobala te yo bali tolobaki akobima mboko te yo bimi mboko parce que lumière ye na kata molili ntango lumière eza koapparaître molili ezalaka na pouvoir ressusciter bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mutu aza na kata molili na mutu aza na kufa baza ndenge moko ndeko musala na yo batiango wapi eza na kata libota mususu bimili na libota obimi na kata cimetière lopango afame eza cimetière ekundi batala ekundi badon ekundi bachance ekundi bemayela bato ekundi misala bato mama obima kongo kenda poto mukanda si bakunda muna lupango na bino bazwi molili batie bakamarade bokena na bango si bazwi mikanda bakamarade bokena na bango makambo ezosimba bakamarade bokena na bango ezasi baotonga na kisasa bakamarade bobotama na bango baosala makambo ezomona me yo bakunde sengo na yo o na kata cimetière vezalaka te endeko nango ozobunda ozotoka ozokomituna nini komelinga eza yo te suksi oyo bimeli eza suksi ya malamu te molili ekoti bafandisi yo na kata molili molili ezopesa bato bafia bareta molili ezopesa bato bafia échec wana poso bima me teleme siko oza na molili ozotala na kokende wapi nzela nini na kokende me bible ezoloba na Jean chapitre 14 le verset 6 je suis le chemin mama po obima na kati ya famille otonda na molili ya réclamation ya makila esengeli olanda yesu masiya oyo azali nzela. Je suis le chemin et la vie. Pourquoi eza nzela akolongola akomemona nzela oyo esika lipambolo neza mama lipambolo na yango yo zwa yango sepela nango lata nango tambola nango. Pourquoi aza vérité? Pourquoi aza bomoi? Parce que bisika bakunda musala na yo tant que yesu ayete mama musala ne kobika te okoyi kolongwa na kisaso te libana mboka tant que musala bakunda okomona baninga baosala yo salaka te riche en manteau riche na kolia mais wapi musala baleki bakobenga na telefone ata $100 otindaka te yaki nga na sombi lupango ata mabele na mbudu za nango te 15 na poto 30 na poto libota baosouffrir parce que source na bine za mabe même ata source za mabe ya na source intéressable comme on yesu masiya oya ponaka libota te oya ponaka famille te bible solobete azabo moi. Pourquoi bon moi? Parce que yo esengono bakunda yango yo mabota no si bakunda yango oza na posa mwana ndobola nanga oza na posa mwana oza na posa mwana même akila réclamation eza maloba
ya makilo sana yango okoki kolungwawa oke Poto oke Sénégal oke Congo Brazza olungwa Kisaso ke Matadi makilo sana yango ekopesa bango accès ya maloba e s'opérer na nzoto na yo parce que makilo sana yango ya bandokia nango yo sana yango bango pe bazana yango mais yana mutu moko oyo ayaki kopesa bomo kosopa makila po ete ngai na famo bato babala te na bala na famo bato basala te na sala eza Yesu Masia. Bible soloba au moyen du sang de Jésus tokomaki libre ya kokota na sa na santo mama réclamation ya makila epesa bato ba vie d'interdiction wana poso bima mais makila zo réclamer o réclamation zo peso tango bima te mais ata ba réclamer sengo ba kundango na toilette na douche na lopam ya na mutu moko o azo ebisa marque ton frère va ressusciter aujourd'hui comme na Yesu Masia aza résurrection na lo bana mama moko ato wumel na passe na lo bana papa moko ata mikande di marate na lo bana moto moko za na Kisasa okosa ba démarche et si marate Yesu note ayo aza vie oh vie bisika feza kufeza la raté bisika feza changement nazolo bana tongwa lelo nazolo bana pokwa lelo bisiko zo landanga olota ka bandoto ozalaka na kata cimetière olota ka bandoto ozana Kisasa olota ndoto ozana lupangu na bino vina zo simbate réalité spirituelle yango ne fesa ka physique tala vina nana réclamer vina ba fandisi wapi okotinda kwa libala mesemwa libala bachango na mulili esemwa libala bakunda yango nakata tomboto mona mikuwa nakata tomboto mona cercueil mama ozana kata tombote surtout bandoto solota mikolo ozotambola kana kata ba cimetière surtout bandoto solota mikolo ndeko na ngai likambo ze aza bomoy pourquoi vie pona kopesa bomoy na vie kufa azoebisa na Ezekiel est-ce que mikuwa o ekoki kosekwa Ezekiel ba kolo na yebite yonde muto yebi Bible solba mo pepe yaki na Lorient na sud na l'ouest et soufaki muko mikuwa ezongaki na vie naloba na mama moko liboto ekoma kufa bisika kufeza mikuwa esengo koma mikuwa ba vie passe ba vie retard ba vie kolela Yesu atelemi azo pesa vie tikete vie kota na kati ya bomo inayo ozolandanga ozakati siko obayeno poto nazonga na Afrique obayeno libala nazonga pa papa kozonga pa papa te tala Yesu Masia soko tel Yesu Masia bomone ko changer soko tel Yesu Masia réclamation ba papa et ko katana ko bossa na te Romains chapitre 8 le verset 1 il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'était la réclamation et condamnaka kaka réclamation banga muta ou mena ba de l'école te réclamation ou mela banga muta ou mena fiancé te mais réclamation et ou mela kana muta za Yesu Masia celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ba bossa na te asali biso alliance asali voici le projet que j'ai formé pour vous le projet de bonheur maman oyaki pour les lati oyaki pota la batute il faut bala je suis kini il faut tonga je suis kini il faut sepela je suis kini mais tous mis na biso total le serpent de Dieu Jean chapitre 3 le verset 14 comme Moïse a enlevé le serpent dans le désert il faut que le fils de Dieu soit élevé afin que ce qui quoi à lui conserve la vie. Maman, bon moi ça kaka ndimela Yesu. Pour la clôturer. Na verset na biso 8. Na verset 7. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sors pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. Basala kani. Batia kamir. Pourquoi mur? Mur eza ko empêcher makamamala me kota, makamamala me bi ebima. Pourquoi mur? Mille tout le monde interdiction. Nana ko interdire yo instabilité dans domaine nyos. Atokani li kamono sala makamamala mfebima. Basuki wanate, bazu chaîne na kilo bache pourquoi chaîne? Moi que na musika ezate. Ozalaki na posa tango ki na Belgique, OK na États-Unis. Bando kota na Belgique obimaka. Bando kota na France obimaka. Bando kota na Hollande obimaka. Ozana na chaîne. Mi esengeli mirane buka. Ebuka na Jericho ebuka. Nzamba wabisa na Josué. J'ai livré Jéricho et ses rois entre tes mains. Maman, po olonga matisa na maboko na yo. Soko luki nzambe.
au contacter numéro nanga to koti ba prière to koti ba jeune maman passe à 6 ans yeso ko sisa mukolo moko Jéricho ekobukana ba chaîne ekokatana brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes kolo tala maman o awumeli na passe tala papa o awumela problème mikanda ndeko abala mebana bazalaka te ndeko azala na musala salaire bimaka te ndeko bapesa ndako me bapesa esengo te mama luka Yesu tongo ko luka Yesu tokokota na ba prière. C'était la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino ezaki ngaya bino votre humble serviteur Frère Stallone. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien.